Bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte trop bien. En tout cas, maïbélé et pour ça la bien. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà, on va continuer. Bon liker vidéo, bon liker ma vidéo. Donc, bozo baby sur YouTube. Bon liker s'il vous plaît. Au côté au liker, ce n'est pas pour notre contenu, mais pour notre bon YouTube chaîne et ezali ezali quoi ce qui na omliate na okonda na obeba ndenge pe yango donc basala ngo bongo na yeba te pe pona ni donc YouTube basala sou bo liker yé pas sou fungola chaîne les autres vivre chaîne les autres ala bien bon mon elongi nanga te bo liker eza sous les baobab parce que so bon moninga te na kati bien ni ya Mama Congo ou bien Gisèle ou bien qui que ce soit parce que na tenté non ça makamo zo senga ke nyo sofo libanda gauche droite kende gauche ata sikondo obima voilà donc ba shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel ba shalom bisika bizubino boboto bondeko na kati yama bota na bino bande konangai bon j'espère que vous allez bien, tout va bien chez vous. Moi aussi, en tout cas, ça va, je suis calme. Voilà, bande konangai, loko nalingi to solo la lelo, na yeli bino bande konangai zope sa passe na mawa, na kata communauté, surtout l'éducation, il y a ba jeune fille, il y a ba na biso, vraiment, ils ont ça passe mingi, parce que bana oyo, bazo sala ba désordre oyo, baza bana moko, il y a ba 35 ans qui t'en a assez, ou bien 38 ans qui t'en a assez. Donc, bazo ma génération mobimba, il y a ba jeune, bazo tala bango, bazo kansa mokili eza bon. Bande konanga mona mwasi oyo, bozo mona na ocha volume sima, na minute on la kisabino azo sala live. Mona mwasi on a kombo Karine Pandora. Bande ko botala est très bien. Mona mwasi oyo, ngana mona kaye kitoko te, o eza filtre. Eza lem sou taille na e na lobaratai na eza bien mais elongi non elongi eza lokola ya ndoki elongi eza lokola bazui masoko mibale bakangisi basali elongi na ye azali elongi ya mabe moi si o na misu nanga elle n'est pas belle mais azali kosala trouble na kati ya communauté si na lekela bino mission na lakisa bino merci Mama Congo topesho bambote belé asali balève milai bande konanga pour conscientiser le peuple congolais. Mais le peuple congolais bozo kate botala bien na live nae batu bakoti plus de 1000 et quelques. Donc bakoti 1600 bande konanga. Pona ba bêtise. Pona buzoba. Bon moni peuple congolais bilomo bolinga buzoba. Biso soto yele no makamba bien, soto bani ko déconner. Tu vas dire que ça va désordre. Pour na biso pe toi na besoin tous ba view. Oh ba maman na mikolo wana. Mais suko to tiki suko ba jeune fille suko bazo semno ba désordre. Botala yona na mobile mundele mobile mundele oyo désordre total. Bande konanga izo sala soni na kati ya communauté mais ba maman mikolo bozo mata bozo encourager le mal comme si nga mwana na nga mwasi na kondi mata mene via boy. Jamais. Loba si na kufi. Mais tant que naza na bon moi, soka za na via boy, nga neto solo la te. Parce que eza bo soto. Mwana mwasi waza na mwana na ye comme ne soki gloria soki ni. Une jeune fille azo comme na ba 14 ans ba 13 ans. Amona ka mama ni na ba bêtise boy. Vraiment. Ba ko boto la bano te na l'état. Mama Congo okosa la démarche te ozoba vidéo na ya ba bêtise azo sala malobo azolo ba ya salité okome na biso na communauté po yozaka makasi côté wana parce que bana wana bazali espoir à lobby na communauté metani ngazo bebisa bana koloba ba bêtise ko seka lokola pangouin tele longi mabe ba filtre o ezo bongisa ka bino tala mundele tala ninga zocha photo mobali obali te ozo ya koloba ba bêtise bandi konanga bolimbisi na koloba makamu nyonso mwa mwasi alobaki bêtise o ya lobaki
polisa la bino passe bino bat botala ngai yeyo asa na live na coach la bino volume asa na live fanatique ba téléspectateur hein ko la kambo en fait na coach on te mais na zo tuna azo telengana andeni na ko expliquer bien la bengi était hein la bengi était que les amis dans ça la live yo ko ta la live dans la bengi était fanyebi la bengi était yé moko aye mais l'homme qui a passé la live voilà ba benga qui na téléphone pour aya ko ta la live mais on va la bengi na était yé moko aye nga ala belle vraiment comme on ko ta on souté mais là quand on poser question net ba songi no sobiso no soza awa yo ebisi mobile obe ebisi mwasi na lina ngama kamlote na lindo sauter en tout cas sauter nga mais écriture na yo ngoni bino sobozo koma na sotanga bino te na otanga ka yende ngazo koma na lina ngati na matate en tout cas na matate boni boye ko boni boye mais makambo biso sikola bande ko babolingo problème ezani bande konanga mwana mwasi oyo na kombo ya Karine Pandora bakabela ki mobali donc mobali oyo abande koluka mwasi ya congolaise sope africaine ayebana ki déjà na fille moko boye akabeli fille yango akabeli bango apesi ba fille mibale epa ya garçon wana apona alobi nazana bana basi mibale yo pona bandeko bana basi bozana poto a basiti les rencontres ya sérieux eza ngape mama la danoise na balisaka mais mwana mwasi moko loko bolingi biloko fele mwana mwasi moko na ndenga asaki pe sope mabe sope nini toyebite pona mwana mwasi ngo bafinga na pe na Karine na ndenga osakana te bamso bakansaka ezaka kofinga na internet bande ko ngai so na finga na mutu même na internet na soka ngo sérieux nako atato osolula tokolia na fourchette mulai nako zala sous proche na yote ndenge bomona kaneti ba ya mwasi banani bakingandi ngana koza proche na bango te ezo yindela epe kuna bazo finga e na bato théâtre mais ngana koza proche na yote parce que aussi to bebana mais na kamwa bato msuko mona lelo bazongani bakomi boité il y a des gens bozongani mais oyebi position kacha motema te akoki ko yako simbi so touche na likamoko to yebite siko to yebate soki fille wana asimbisi Karine oyo touche soki pe nini bandeko mobali ler ba pesi ye kaka bandeko nanga so na bina la kisabino eza na ba Facebook pona na tante ba simbi ba lobi kaka ye yo bomeka Karine mbala moko nzoka nde ba pesi ki bato mibale fille musuku na bazomeka na yepe azomeka yamba na moko azwi mobali wana memai na réseaux sociaux ndenga zo vandela ye alati roba mukuse na caleçon abina ba pesa ba bisou ba sala boye ami pesi facilement o mobali alemboli na sabasi alemboli ti place sala kaka mobali asise ba règle na ye nde azo ko luba na réseaux sociaux est-ce que bande ko na ngai eza normal mobali alembola yo côté kuna ebimaka ba matière fécale mobile alembola ba règle mobile watanga kolembola ba règle akozongelo na munoko abandi ko sise yo est-ce que mobile wana aza mundele penza ya mundele ya solo ou bien aza mundele ba fabriquer azali revenant ou bien eza ndenge nini bandi konanga amemie na réseaux sociaux abandi ko sala boya bandi ko bina kuna pe fiva na mususu ye baza tiktokers pe yebe ba pesa ke mundele bi mundele wana aza ya yote aza ya ngai mama bakomi ko welela mundele azokende kuna azobeta magoda azopana ya azobeta magoda ye kuna pa lobi na kotika mundele te aza mundele na nga ya lobi ngai le ba pesa ki nga bien si ba yebisa ki nga ke ba pesa ki yo me yo boya ki na yo ndenge nini ekomi lisusu ke akomi ya yo bande ko bandi ko welela kote kuna adversaire alobi akotika te oyo pe longi lokola ya yela yete alobi akotika te
bande ko mundele sikoyo ba pesi privilège lokola biso ba noa tozaka ba zoba toza ba makaku toza ba esclave abandi ko sakana na bande ko na biso bango ba yena na réseaux sociaux oyo pe atingami na mundele soka akosko mundele sanini abandi ko mata na ba live chose grave ndenge pe toza na live oyo mundele ngwaza na live oyo yazo bondela ye mata banda bande ko bondele oto kende soki inédita mundele wana zo matate azo koma kaka mais mikolo nyonso amati na ba live msusu ba posake ba question liboso awangana ki Pandora alobi ngai na sala na yeta rapport moko te ndenge ka na monela ki ye en tout cas pressé amiye kaka bo amiwelisi elela mundele awangani ami basale lokote ya lobi basala preuve pe ezate alobi côté mususu alnet alingi mwana mwashona côté mususu oh boy na boy donc mundela komo sakana na personnalité na biso toza na poto surtout toza kata na Congo na ko comprendre toza na pays pasi toza na Afrique boy na boy bandi ko toza na poto mindele bazebele ya mod bazuluka basi bandi ko basi il faut boya penza bo sambwisa communauté na biso boy o azupeka photo mundela ngo azochaka ngo peka na sima na ye alobi akotika te mundele fwa leka na pano na nini na ye aya ko yebise ka boye oyo azoyoka yoka na balobeza lukuta soki akati live asola kana mundele auti ko lakisa ba tike ndenge nini auti okele pa mundele ndenge nini mundela yambaka ye bande konanga ezopesa ngai mawa pona bana na biso kotulao libomao ezani bande ko mwana mwasi oyo na kosi binote nasi boyebi yango po bino za soma kamba na réseaux sociaux bamsu bazalo kutate ngana yoka na ba famille na e proche mama botie abela liboma bela ka liboma makasi na ngola ntia yena kisasa liboma mama botaye ba yebi soka soka liboma wana wapi bande ko liboma eza maladie eza ba nerf eza ka pe héréditaire ten mususu azaka juste te ngana moni Pandora azana liboma mukolo penza ba docteur ba kozwa temps ou bien ba tumo ba fundiye ba komi ko landela ye ba oboto le bana boye ba ke moi si oyo azana liboma pona makambo salaka isa makambo oyo eza normal te moi si atoza na 15 ans atoza na 16 ans soko keka na maternité oboti okokoma mayele okobate la ban mwana na yo biloko banda ko sala kotika nga banda osala bo ino se sute pona bana omona loko bo mama uza mama keba oshoboti mwana musuku to bota mwana mukie ba sentare so ba 13 ans oyike mama linga fana na mabele abando beta masolo to ndo beta na mabele mo ba telemisi ba biyote yoza na droit na ngoli sute omona banjolela ba bila kende otala bebe na yo mama na lobi na tinda ki oteba kene ko sinto na 13 ans kende otala bebe yoko beta ba bilo tozo beta silikoti yazo beta lisute bakomi ko pekisa ye bakomi ko apprendre ye no il faut fanda boy faut zala boy to komi okile na mawa omota msuto eko senga o na classe kutu akati obi na tanga ka so ba sente yo omwa na classe bakati yo classe po nini bando bokola mwana na ba mama mayele nde bazalaki mwana ne ba sente ya lobite na zui bébé yo zonga classe mais ba papa msoute ba ke ko tika opasi ba sente yo omwana mobala bandi ko landiso bazemi ba fille belé ba ke ko tike bongo tango kaka aboti ba fana so mukete zemi mso ekoti ba a sauter pe a venir pe bébé likawana a lobilo pe mobala ngo boxe akelukane mwasi msusu omoni alors ba maman belé ba koma mayele so ba sente mwana bango ba keka na famille ba bité azwa responsabilité na yeme mwana kozala na ndako ba lingi lisuko ko tika bana te parce que bana belé ba beba ki bon siko yo mwana oyo tanga avandaka bino ba mama peut-être bozo raisonner na biso une fois encore merci mama ko na ba conseil opesaki bino ba mama bozo raisonner boko mata penda na panel a mwana mwasi ya boy na tena volume siko soka zolo mama kamnini zolo lo kwa makapu omona
awa maman, ma chérie. Non, oui, là-bas. Kende comment la sokamo kuna? Vous achetez un ticket. Kende qu'on a chalon champagne au monde, on lié sokamo qui toko. Ben oui. En fait, Bote a mis le quoi ligoro do. Kari, yo de jo moni soka. Maman. L'autre est la paix, ma chérie. Yo kambanda pe. Comment elle s'appelle encore? Je vais la compoter, s'il te plaît. Bon. En fait, mon bali paye a pour la réciter l'enguisa. Maman. Donc, le coup là, janvier, celui février, à Monica et à Kari, yo peut qu'il n'y ait pas mon yo comme ça pour nous. C'est ça. Quand je parle de ça, je suis au milieu du village. Ah oui, il y a des bongo. Na fini moutouté, na lobi ma belle moutouté. Parce que février, ça moni ya Kari. Ce qui vraiment mon bali, et genre, on est tout ça là à Tibombanda. Hein, exemple. Mon bali, il faut dire, madame, il n'y a pas pour là. Ben oui, les alarmes. Les alarmes, bon. Le coup là, ma chérie, il y a Azana Kacha histoire. Il faut vraiment attendre comment on appelle février. Comme ça, c'est l'homme qui doit choisir. Dans la logique des choses, et ça, quand mobile moutapona. Et ça n'a pas mindele, et ça n'a pas batouine. Mobile moutaye, parce que moi, si ni on a robala, moi, si ni na robala. Ah, déjà, au milieu du village, la fille, mon putain. Bandeko, minomo bozo yo kana umela mingi te moto eleki makasi. Sope na tie ventilateur, ezo tchaka makelele na kati émission. Bandeko bozo yo kane bato ba matin, bazo loba. Ye o asa mi pesa ki pa mobali sa mona ki ye asa alala ki ye asa beta ki ba magoda. Donc mbanda wana ya lobina na mi pesite. Ye azo étudier Xavier kuto kabele pe ba mbongo azo étudier ya lobi ko zwata na ye. Nde conseil bazoloba ke mobali fa pona. Do mundele wana pona comme si mindele basili. Soki bazaki ba fille mayele mbele bango mbale ba boyi mundele wana balobi non oza seriété mundele akomi komata na ba live akomi koloba n'importe quoi pona bango mibale bozo comprendre balingi pe bango bale kotika mobali te bango sikoyo ba groupe ya oyoyo ya iti bazoloba enga benga ke iti azelo kwa iti boy bakende yebe bakele mobali pa bete magoda nde mobali akopona depuis quand mobali apona ka mwasi pona abeti magoda nde magoda ngana ozebisa na ba peuple congolais bola ikebo partager mission ba de konanga ezo salanga passe natika na 5 minutes ezo salanga ipasi na motema komona peuple ya ndenge nini bino kansaka bamso bakansaka ke yende aza magoda na ye eza fait eloko nini ezolakisa yo ke yo ndoza na finale ya magoda eloko mote eloko moko te mutu moko aza na finale ya magoda aza te soko pe tokebie basi nyonso botunaka mibali malamu bakoyebisa bino ke mwasi nyonso aza na elengi neka ndenge moko na yo bato nyonso komi mona katiki ngande naza finale magoda bokende yepe mobali ya beta boso mobali ake beta kuna amoni nde ya yeleki siko yo kozwani ndeni yo zo mona eza fait soki yo osimba kisi te bana basu bazana bakisi bana basi o donc bauta kisasa basimba ka bakisi ko kangaka mibela mindele donc ndenge Pandora o bomona kazalaka aw azalaka ne na poto te mwasi o esprit na etikala na bandal. Pona soka za kipi na mwana mwasa poto akowela mobala mundela kizengi boyete mundela ngope kitoko te zolo soki ndenge nini nazo yeba te eza nini alors que mi botoza na mboka ngai malamu na ko comprendre fi ya welele ata congolais que parce que ba congolais baza mingi ya wate to na mboka bato mais oya zo wela mundele na mboka mundele mais mundela ngo paso peso nini Pandora ayaka kolelawa nazana mbongo te bo bakisela ngai bo mani ko sele ba kanyoti metala ndenge bazo wele na mibali ba mama bo kolisa bana bino malamu oyo baza bato ko bana bolanda raté metala ndenge bozo kote belé baza na ba problème na mitu baza bato basimba bakisi eleka ba lekisa ba contrat ba koma lokwa bato moko mitu ebeba. Parce que c'est normal te
Pour na mutu normal, akoki ko se comporter boete. Et puis bozo ya bozo pesa ngo conseil. Ba leki ya bino ba kokandisa ke magoda nde pesa ka libala alors que bazolo ba magoda faut ba beta ngo après le mariage. Ce qui ya monde pesa ka libala mbele baloba ke il faut d'abord ko essayer. Moi c'est za mutuka te. Ezelo ko moto ngo ke somba vélo, ngo ke somba mutuka, il faut no mekango, moi ça comme robe. Non. Hein? Moi, ça a caleçon ba meka ngote. Oko meka caleçon to ke zongisa, le boko za liboma. Caleçon ba somba ngo bongo sombiango. So ke peke koko kayote oke ko boaka. Même na ba magasin ba koma oko meka caleçon te. Même il soutient faut meka on elamba, oko la tango boité. Moi, ça a kuanga te. Hein? Oyo ba kwango ba funguli, bozo fina, eza pete, eza pembe, kwanga na ba teka ngote. Cela veut dire qu'il va passer la mode d'autité. Allez, les banana biso, va commencer à la bêtise. Bilo quoi, bon, ba mama ya mikolo. Lobi no yoki bino na ba pano, mususu bazo lobi la mwana mwasho, bozo kota, tika na yo mundela ngo, ozalaka mwasi kitoko, boye na boye. Poni bozo kumisa ya za mwasi kitoko. Kitoko ni Pandora zana. Hein? Donc, vous avez maman complexé, beaucoup de beauté, n'a comprenez bien, ou bien mis sur le dos, sur mon bien, sur ma lunette. Cette fille-là, elle n'est pas belle de figure. Boni boy. Hein? To boyte, ce qui taille, ça n'a taille qui toko. Mais, bah, mi bani pèse, ça dépend. Mi bani moussouba qui part taille, hein? Ah, qui part longueur, moi, c'est ça qui toko. Hein? Bamso pas qui parle longité, qui parle taille. Donc le goût et les couleurs ne se discutent pas. Donc beaucoup qui bon mataka, beaucoup bisa bana baso baby sa communauté, baso ouais là un mondele qui est fou, un mondele azo matala ba TikTok, aya koloba n'importe quoi. Nde yangona basoba e mundele oyo aye ko luka mwasi e pas fille moko boye fille wana bengi bato bazaki binemi na e apesi bango ba asakala na bango boye biteke soki fille wana mutu asala kengo na kolobi zena na opeso bato mobo to bebana so bende nini to yokani sakana na bango tande ba osakana na Pandora aloba ni koleka osala ba live ozoganga mundela mata mundela nga pasa na live wana ya Pandora azokoma. Est-ce que vraiment Mundele qui se respecte na héros, azana ba business, azana musala, azana boy atiki na e live ya 1 heure du temps, il y a 2 heures du temps à mati. Bande ko ça passe. Boye ba kubana na bino, bilo oni ba otala na communauté. Bilo boye ba ko solola na bana na bino. Awa conseil ba zo pesa ba meka. Mundela ke neko meka ye pe fi wana kote kuna yesi ba meki ye mundela meki ye pe ake neko pesa bongo mundela pona bande ko pesi passe pesi mawa mwana mwasi oyo na ye barate azalaka liboma aza normalité bande kuna wa to komi na été atu ebele maboma pe chauffaka batu bazana ba période so bo changer climat bamsu maboma ya na aéro bamsu maboma ya na été na hiver tant to koma molili bakoma maboma bamsu bakoma maboma siko batu maboma bazebele bande kunanga biso mo be balada nazo to tambona batu maboma o ka mutu mo baza normal mo mutu mo baza gentil na yo azolanda yo la danoise boy nzoka nde mutu aliboma tango ete bimika ba komi liboma bala moko yo mo bi nzoka nde cousin nzoka nde tonton azaka liboma bande konanga en tout cas pesi passe et pesi mama mingi. Et salinga, voilà quoi. Na lobino, na yana na sona bino ta mwa muke, surtout pour na bana. Ba mama, so ibozo mata na bilo kwa boye, aza mutu, fubo sala lo kwa mama Kongo. Bo gazeye, bo pamela ye penza. Yango na osenga bino, bo like video yo, e komela ye. Tango boko tchaba like ko komele ayo ka biso ba mama toza d'accord na ye te soka continuer to ko zoba video na ye makamba zo sala to komema na commune mama Kongo ko mema na commune biso to ko soutenir mama Kongo
bazoye bana parce que bana wana so bazokola éducation donc mwana na ye wana akozala ka lokola ye na ndenge pa zokola na taille ya mama na ete azokola na taille moko munene lobi akokoma soki ba 16 ans bakoya ko violer pe même mwana mundele wana modèle azona pona bima na mwana Pandora bande konanga eza facile Pandora yo soko zu mundele wana bokomne ndako moko akobima na mwana na yo oko ya kolela ba violer yo mwana aza mundele te o batindele bino kanya mpemba ndoki oza na taille yo mindele balingaka oza ne longi yo ya mabe o mindele balingaka mais luka mundele na yo pona mundele linga biso loka basi kitoko boy mundele olinga biso te kende kuna bilongi wana nde mundele linga bino kende kosoba mine baza tale bele na France yaka na Belgique baza na Angleterre baza partout ato na mboka mindele kota na ba site o ezali futsaka mbonga cher ba mindela ba boss nga na bi film oboy afuta 1500 na site bonga ba mindela ba boss abala boss aza très bien acha 1500 na yanje na site wana akoma ko akota kuna azongo bali ya boss aza très bien lelo olibo bundela ka ba mibali mo bozo ozolo ba pe bien mo bali yango ba pesi ngai ko pesa oh mama okangami pe otingami pe Pandora mutu edoka ozana docage ozana normalité ozo que sa population so soni mutakala na yo ebima batu bamona mutakala Pandora donc moi si moko makayabu polele ale muta bongo to betela tolo dodo kolo botika la malamu en tout cas bande konanga bo like bo partager live together ezali site de rencontre en tout cas soki bi ozana li solo olingi conseil ozana likambo moko boy publicité obengi mama la danoise na 0044 74 38 03 16 23 au benginga ozwangai ozala bien tout sololi et puis voilà tout ma camion so bien voilà botika la malam de gros bisous bonne journée mai et belé bande konanga parce que vraiment il fait chaud bye bisous.